Histoire des jours na Dekina TV. Mama leki na noko na biso, ba bomela biso leki likolo ya lopango ya famille. Mama leki pa lakisa imimuna meso. Mukolo moka na tongo, ake ko sokola tomona mutabima mbangu kaka nde babota ye. Oh, amoni petite ya na kata toilette. Suivez l'histoire des jours na Dekina TV, okozala vraiment décité. Suivez. Bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, depuis la Suède, on m'a dit, qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou, na babonigno sa Dekina TV, partout dans le monde, c'est Kabozali. Et je dis bienvenue, naba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dekina TV. Mon vieux Benz, la moto kayata, le 4x4, double pression, ya Suède. Hey, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, bana mokili womba. Boyo kalisolo. Hey, tambona mokili omuna makambo. Tambona mokili okota mayanti. Tambola penana mokili ofandi otalobi bon. Mokope. Soki mutasali mabe, tika pe amuna. Mamona meso. Soki pendengi wana balobaka bandeko. Ndeko papa apesi li solo. Abi. La championne, comment on a Jean-Louis? Je réponds au nom de Jean-Louis. Papa n'a biso akufaki, pour moi na. Et ça a eu de sorte que maman n'a biso azonga qui est pas na bango. Ndenge zalaka na lopango ya famille. Atonga deux chambres salon na ye na lopango ya papa na ye na maman na ye. Biso to koli wana. Ba ope bakendaki me ngai na ndeko na ngai. Nande comme ça moi si tozala na wana na makoki ezwaki te pona ko déménager. Maman aboti bango 5. Donc bato mibale bazwaki moi vie. Mais le reste bandeko bunda ka na vie. Parmi bato bazwaki vie ezaki mama leki na biso abala ipe moi libala moko sava akenda abota bana na ye. Noko na biso pe mususu azalaka na Kinshasa te azana mboka bamboka bapaya. Donc les restes à 3 bazana Kinshasa wana. Mais maman na biso ndazalaki na koloba mo souffra quoi. Donc yende soka teki mwa nini ta koliate, soka sali mwa bwa koliate, pasi kaka. Mais nzambe na mawana ye to kolipe. Leki nanga mwasi azalaki vraiment matata. Leki nanga mwasi azalaki matata. Et pas yeba ekoluka mbongo. Car na lopango wana esika tozalaki donc ezalaki côté moko vraiment commercial. Et loko nyonso ko tia ekoteka ma. Nde leki nanga koma ekoteka. Babiloko mike biloko kolia azo tumba mwa biloko na ye. Donc vraiment azo teka mapa na tonga osala mikate tango poko ezo bluka neti bandoko koma akoteka ba nini ba tige donc ba poisson ba kwanga vraiment akoteka masanga ba sucré. Donc vraiment ndeko se débrouiller bien il y a bien de sorte que mbongo wana pende bandeko sunga biso de fois kolia tala kama pangwa famille zalaka kiako kiangani ya yo te. Nde ko sala ke mama leki na biso oyo tolobi ke abala libala malonga wana Jean-Louis alobi la championne libala eko sila tango pe mobali akufi et si abotaki bana esi bakolaki tango ba cousine ba ye na lopango ba famille vraiment si bakolaki bazaki na sa ba 20 ans donc bakomaki basi minene mibali minene basali reto oberkai na lopango ya famille. Mama leki sikoyo boyambina mutu malamu mais akome ko lingane ko maltraiter maman na biso na maloba et tout ce qui entre bana na bana ndenge zala kaka mo ba discussion et tout atikelanga bana bino nde bo bénéficier pendant na lopango yo depuis bo fanda bo bimaka te
biso nyonso toza na droit lopango oyo na ye na bana na ngai botikelanga bana ngo pazo lobeza bana mikiete. Donc mama Leki azalaki na mwa badamu moko contre bana ndeko na ye et puis ndeko na ye toyebi te pona nini. Ale sikoyo babandi discussion ye na petite sœur kete yo il faut sala nini o meka kolongola wana biloko ne liboso porte po ngai pe na ye na sala teka biloko na ngai ya kolia ngai ubente mwana na ngato teka po yo sokotisi mbongo na esika oyo bambolo na bambule sekoki donc libérer esika tikela biso esika Leki amona kiango clarté na libérer esika na ndenge nini lopango awa liboso lopango eza munene ngana za awa boteka biloko na bino. Mama Leki abengisi pe noko moko ya biso azalaki chauffeur à l'époque chauffeur ya kombi ya nini teme ya kombi ba kombi ya tanga kalana donc na msa ndai ko kumba yango et comme moi ba benda bika entre Mama Leki na Leki wana mama sazo bisaka mwana te tika kaka kenda tana kwen kuno kendo sa nyu kendo koteka biloko na yo et comme tellement ko chama kelele ba discussion ke lopango ya voisin eye kosala nini kolebisa petite sœur akende koteka akende kotia mesa na ye kuna ateka biloko tala kaka petite sœur aza muto akoli nesika wana azalaki komona ba client na ye par rapport ya Mama Leki malgré Mama Leki asalaki peka akateka ka ba biloko oyo Leki azoteka mais Leki déjà ça salaki donc kombo kote wana donc ça salaki azalaki na réputation na ye na ndenge na koyamba ba client et tout donc vraiment ndeko kosala mbongo et comme kobota mwa kanda et tout mokolo moko bonoko ya donc na biso ya chauffeur wana Mama Leki afunda Leki le talaka mwana mobali alobiki te petit sœur asala nini abimaka na lopango wana po azosala nini azotia mwana kolo lopango mal à l'aise mwana kolo lopango nani Mama Leki na biso ya mokolo akendaki libala boti bana azongi wana penda mokolo nde na mona kesika mama aboti biso atelema alobi soki bino bokofanda na lopango oyo po isa lopanga baboti ngai pe naza na droit bana na nga bafanda na sima aussi longtemps nga naza wana na kufite bana na ngai o baza a pe bakende sika te discussion entre bango bandeko ale après ye nango kosila la championne donc lopanga ekotaki mabe pena donc momoni pena kete lopanga ekoti na crique lopanga ekoti mabe muko moko na tongo petite sœur ndakenda kosomba babiloko na yo atekaka wana potalaka bawa sasa lemsaki asombi poisson asombi ngombe asombi babiloko ebelebele bakwanga et tout akeite aleli kaka mutu pasi la championne toloba par exemple petite sœur aleli mutu pasi à partir ya ba 6h 7h chitokendo koma ba 10h to komi na hôpital ya Saint-Joseph Leki akufa Leki akufia lelika mutu pasi. La championne Leki na biso abima makila na zolo avant akata motema batuni atutana kioto nini te na munoko yaba infirmier abi openda vrai ki bota muta kufi lokola lali boy nzoto pete mama na biso donc apika crise to sepela imai na Saint-Joseph wana to koti Leki na morgue mukolo bazo kende ndezala kwa mbome muto Leki malgré bakotisa ki na frigo mais bazali ko obligé ko tia ba coton na matoyi po ma coton na zolo po makile bandeka ko senyi na ozo mona kete coton penge za rouge moko neti ya mwindo po makile isali neti ko kangama meme bato a mok babi penda mwano ba beta ki bota penza donc etiki na basini mukoto ya yepoto kende kwa mbome petite sœur la championne mutu ya petite sœur vimbi boye vimba ba phénomène nini tozomona makambo zoloba soki yo kato mona te koloba te ki makambo isalema Leki akufi me mutu ekomi lokola kisimbi tozalaki obligé moyen ko exposer ata corps te kindenge zalaki bato ba mona te serka ya kokama po tala mutu la championne kuna zolezo tangisa kaka miyoyo te makila tozue bembe toye na ona ndako vraiment bato pe balobaki même ya quartier kete intel akufi kaka po makambo mombongo depuis Mama Leki aye kimi ezate mukolo to ko mona yo ko meka ko tia babiloko na yo ya koteka
tokobuka mesa na yo après liwa ya mamale ya mwana na biso mamale ki pe atikala côté kate pour vraiment bana quartier ba camarade banani ba faire comprendre ki soko meki toko salo mabe pour ba comprendre ki te ko swana na tongo ko swana na pokwa mabe ezali la championne bake kokunda petite sœur mikolo pe leki nango mamale ki alamuka mkomona tongo po akome okendo teka na wenze moka mukie ezalaki pembeni na biso monika ba wenza quartier alamuka na tongo atoki maine ndenge ezalaka webi na tongo o azokomola azoboso azoyemba nde ezalaka mama pango wa famille donc nde totonda ke bele mama leki akota na douche kokende ko sokola ba toilette ka ya kishasa nde boyebi nde ezalaka na mapango mama leki na biso abima na mbango la championne lolenge mama abota ye na teni ya Adamu bio tuni tala ke bana na ye bazali na se 20 ans te donc elekela bango ba oluka kokanga mama leki na mama ba mpo basa nini ba calmer mama na mnoka zolo banini ke petite sœur nda bimini na kati ya toilette nde mama lobi mama aboti bisa lobi oyo ayebi liwa mwana ngai ofanda kimia te ata fanda kika réunion tamba zo bomela nga mwana ya yoka ki projet wana akofanda kimia te la championne mama leki na biso chilelo na moya lelo azali boma aza moto aliboma ata bozongisi na ndako ata bakine na CNPP libome sila ati aza moto aliboma na banzela etu soka ye na lopango akotaka lisu te wana azotanga kombo ya nani ya leki o baboma mwena kota kuna eza te nani akobeta ngai azoli wana ndenga liboma me biso toyebi ke eza ya solo loko na biso ya chauffeur wana moto apesaki témoignage ane ezalaki nani receveur alobi ke te tozalaki na nchofa ya azokumba tozali vraiment na baclient mingi tomoni ndenge ezala ntango baclient eza mingi te moyen receveur azala libanda badiemela nde badiemelaka te akotaki mpenza na kati akangi porte na boulevard du 30 juin au bino boyebi aganga komba petite sœur par exemple Nadej la championne akenda atuta kombi na poto moko ezala wana donc kaka yende azwa mutu na ye atuta na volant makile bima sur place la championne sur place noko na biso akufa mutaya na témoignage receveur lelo tolo mama leki na biso libo matina moya lelo batama bomu batambola nzela balobaka mama leki na biso ata ye a se retrouver na quartier atiaka makolo na lopango te leki na ngana malgré babomaki ye mazalaki mwasi matata donc iba pe batiaki mutune na se vraiment lakisi bango kete mokili eza ya nzambe yango na yaki ko témoigner la championne mama pango ya famille bifanda oyo kozanga bisika kofanda ekotisela biso leki na biso ya courageuse na se ya mabele oyo abande kopangusa mama na biso maya miso oyo ezalaka Moïse alibota ye wana lela tokunda me ye pa lakisaki bato babomaki ye filme yango na kopesa témoignage ke mama leki na noko babomela ngai leki men leki pe atika bango te akotisa moto anoko na se ya mabele mama leki na biso abela liboma bandeko nayebi eloko akoloba te lelo toana live na 19h30 to ya kosolola esusu masolo ya mapango ya famille nde bomi mutu ke wuti de nulle part et temps aya tamponner mutu pourquoi ande kotelemela pona koteka mapango yango kaka ya famille vraiment nalingi bino ya trop wana na moni Chimi Makenesi Brigitte Osako, Nick Umba, catégorie 11, PF Bonheur, Rema Webe, Loana Onekanda, Balobi Kokaba, eza volonté, pona Kokaba, et singélité, ozala nango mesenga kaka volonté, et un grand merci na Edgar Mambo, na nazuite, qui nazuite en okinde ko retirer, na mona ki déjà nzambe danga salanine, a pambola bino. Vraiment tokutani mbala sima, c'était la vôtre, la championne, depuis la Suède, la femme à plusieurs casquettes, ba dimanche malamu, beyenga malamu. Vraiment rendez-vous à 19h30, à ne pas manquer. Bye bye. Ciao.